Shalom, shalom, peuple nyonso ya Nzambe, bozolanda biso na ngongo tozwi libaku ya koloba na bino na part Nzambe. Ya liboso tokumisi Nzambe mingi mpona grâce pe opportunité oyo nazwi na nzela ya chaîne ya ndeko na biso Merveille la Gracieuse TV El Roy Media TV. Na nzela na yango Nzambe alingi kosan servir na comme un cheval de bataille afin que peuple na ye bazala exhorté na sujet autour lelo si le mariage. Je pense que par la grâce de Dieu on aura le temps à la longue tout le bilango en long et à large, mais lelo na moi minute moquin tolingi seulement na introduire sujet oyo eza très capital de bengi na kombo ya mariage. Nalingai nazwa verset moko na Bible na minga kotanga yango po epesa biso likanisi eloko tontolo balelo. Hébreux chapitre 13 verset 4. Natangi na kombo na Yesu, Bible lobi que le mariage soit honoré de tous. Na français nanga awa sa mère balobi que le mariage soit respecté de tous. Voilà et l'autre l'ingacto mais comment muke kokabola na profiter avant to banda le banzambe ko pesa basali nyonso ya nzambe mbote ko pesa bayenge bene nyonso oyo bayamba isu lokola kolo pe mobiksi bipai bazali na se ya mokili ba mbote belé pe ko pesa baye nyonso bazali ko bika na pe ma nzamba pesi bango na ba continent nyonso ba mbote belé pa bino bozwami na profiter pe ko pesa mbote na ndeko na biso Merveille la Gracieuse oyo nzambe asaleli na nzela na chaîne oyo ezala po te biso basali na ye pe bana na ye tozwa nzela ya koloba na se ya mokili na part ya nzambe peut-être ba mosusu tokoka kokuta na boye na bomoto te kasi na nzela ya bilili to pe chaîne oyo bakoki koyoka quelque chose de la part du Seigneur na nzela ya minoko na biso. Sujet autobengisi mariage ezali sujet mo très important, très capital parce que ça un sujet on nzela nango motako ko bika komona nkembo na nzambe pe ezali sujet na nzela nango motako ko kendeli felo. Lelo yo libala ezali esengo pona bato ebele, libala ekoma pe libaku pona bato ebele. Alors, selon la Bible, selon la pensée du Créateur, nini oyo babengi mariage. Je pense que na verset otangi balobi na biso tika ete libala ememiama na moto nyonso na se ya mokili. Azala mondele, azala moto mwindo, azala mozwi, azala mobola, moto nyonso oyo alingi azala na mobali na se na mokili, oyo alingi azala na mwasi na se na mokili, oyo alingi abota na se ya mokili ba parametre wana ezosenga na ye a respecter le mariage. Alors selon Bible nini babengi mariage? Na mokuse mariage elingi koloba l'union sacrée de deux personnes. C'est ça qu'on appelle le mariage. Makomé nzambe le bitango nzamba sali Adam amonaki malamu te mobala zala yemoko alalisaki epongi azwi mukuwa na mokana na jeunesse et asali mwasi. Bongo a partir ya wana nde sika libala ebandaki. Kasi pona kene mwa mozindo kolobela libala na kati na Biblia nalingi na subdiviser peuple ya nzamba yeba biso lokola lingomba libala ezali nini pe tango nini moto akoki kosala libala pe ndenge nini akoki kosala yango. La Bible, ensemble de la parole de Dieu, ezali ko énumérer biso trois sortes ya peuple. Ça c'est une connaissance, il faut tout le monde aille bango surtout le bela libala et le quoi liboso il faut tout eba ba peuple nini bazali kosala Biblia elongo na Nzambe pour quelque part ils ont le Nzamba acteur mais ils ont joué film naé na trois peuples différents. Na kata Bible tozali na peuple à liboso babengaka bango Israël dans la chair. Peuple ami balé bazali église des nations. C'est-à-dire mabota ezali libanda Israël bongo bao bayambi yesu lokola kolo pe mobikisi na bomoi na bango lisanga ya bato wana nde babengi bango église des nations. Troisième sorte à peuple ezali ba nation. C'est-à-dire ba o nan bayambi yesu lokola kolo pe mobikisi te to benga quelque part lokola ba païen. Sur les trois peuples de la Bible, parole de Dieu et se dirigea dans chaque peuple différemment de l'autre. Na ko pesa exemple. Ce qui tozui quelques versets dans la Bible pour énumérer et prouver que la parole de Dieu est dirigée dans le peuple misato na kati na Biblia. Nazu exemple liboso
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Bible lobby, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de trompette, des dieux descendant du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui serons vivants ensemble, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Cette promesse, c'est la parole de Dieu, c'est la portion de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu est adressée seulement à un peuple qu'on appelle l'Église des nations. Donc, parole on a concerne Israël dans la chair, parole on a concerne le monde, mais ça concerne Israël, Église des nations. Deuxième verset, Apocalypse chapitre 11, 16, Balobi, je vous enverrai mes deux témoins. Et des oliviers, moi j'ai un esprit à Élie, moi j'ai un esprit à Moïse, pour apporter l'évangile et à Christ. Ce que l'on a dit au coup de verset wana ils ont le nation, par des ont la église des nations, ils ont le païen, mais ils ont le Israël dans la chair. So dans le troisième verset, tout ça il a un exemple Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16, et l'obi car dit à tant aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que tu as dit madame, étymologie, spécificité à verset ils ont concerné sous ngaïté église des nations. Peut-être par la révélation on a tiré certains secrets, mais en réalité ils ont concerné le monde, les nations, parce que Dieu a aimé les nations. Païen à bengi bango et les autres concernés pour nga déjà sinayambi yesu moni. Donc voilà moi quelques idées pour nous spécifier que l'ensemble de la parole de Dieu les autres concernés trois peuples. Ça dit yo il faut y banaza peuple nini et portion la parole de Dieu nini o epesa meli biso to salela pe to salela yango ndenge nini na sali introduction o pona lingina placer mariage. Ceux qui ont le si marin des bibliques qui les mains sont honorés de tous, il faut que chaque peuple selon la parole de Dieu a ça la mariage selon sa façon. Exemple, Église des nations, a ça la libala, local Église des nations dans la parole de Dieu. Israël dans la chair, a ça la libala, local Israël dans la chair dans la parole de Dieu. Et de même aussi les païens de même. Alors la sir libala pour na biso église il faut toyeba malam libala na biso na bible ezali libala nini na pese exemple moto lokola Salomon moto lokola David bango nyonso bayuda wana bazali ba exemple na biso te bazali ba modèle na biso te église à ce qui concerne le mariage. Parce que sur tali malam okuta ke libala na bango eza compatible te na mariage oyo tolingi to lobela ya liboso elekaki na jardin d'Éden. Parce que notre modèle ya mariage ezali mariage oyo ezoleka na jardin d'Éden. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nzamba sali Ève à sangsi bango et babandi libala na bango. Makomé nzamba bi c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Moni. Alors Israël, ça la libala, non pas, ils ont la compatibilité de la mariage et jardin d'Éden. Donc automatiquement, bakobala basimi balé, bakobala basimi sat, bakobala basimi ne, ce n'est que normal parce que libala na bon ils compatibilité dans le jardin d'Éden. Et ce qui est dans le monde, au coup de porte pour la zone comme on le dit, si les non-croyants, c'est-à-dire si les païens, c'est-à-dire si le monde se sépare, qu'ils se séparent. Pour dire que atababala na lolengeni na katandi bala na bango nzamba zate. Donc il y a qu'un seul mariage oyo yo nzamba zo chaka et un mariage ya église. Alors biso maintenant église auto accepter Christ comme Seigneur et Sauveur que le modèle de notre mariage. Donc on connaît à Matthieu puis on connaît à Marc. Balobi un jour Jésus azalaki tout autour na ye ba juif ba ko tourner ba diverses questions. Parmi les questions, il y a le mariage. Ah Seigneur, Moïse, il faut qu'on ait une lettre de divorce. Alors Jésus a réponse à maître. Et là, que Moïse vous a écrit cette lettre, et à cause de votre incrédulité. Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc, il y a un pour la biso. Christo, maître na biso Christ Jésus, pour ça na ezali moto alinko bala, il faut bala selon les modèles des jardins d'Éden.
modèle à jardin d'Éden eza libala nini. Premièrement, libala ezali monogamique, mwasi moko, mobali moko. Deuxièmement, libala oyo ezali compatible, mwasi, mobali pe nzambe azali wana. Moni. Alors, voilà pourquoi pendant que nous souki ça, na moi ba paramètre on attend aussi passer à une petite exhortation, peut-être na mozino to lobela yango mikolo koya. Biso lingomba. Et là quoi liboso, tant que tozali kotala libala, to moni 1, il faut na régler dot nanga. Dot et linkoloba nini? Dot et linkoloba amende. Oyo yo baboti ya mwana mwasi basengi epai nanga mobali po yambo nazwa mwana na bango na libala. Dot égale à la diverse selon tradition, selon coutume, selon peuple. Ce qui n'a sali dot na rosuka wana te. Na rosuka wana te, c'est parce que il faut na sali la mariage nanga ezala incompatibilité na mariage jardin de deux. Na rosuka wana te, il faut naya po ete biblie lobi ta nzamba silisi apambolaki bango. Yesu Christ akitaka lobi que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il faut libala nanga bakanga yango. Or libala bakanga yango na libota te. Libala bakanga yango devant un Ephésien 4, un ministre de Dieu. Oto benga libala ya lingomba. Kuna tango nakoya eloko liboso bako sala ko sceller alliance na biso. Eloko mibale bako bénir biso. Peut-être tango ba sceller alliance to kokota mena na kati ya exposition o elobi que personne ne sait pas ce que Dieu a joint au nzambe asangisi kangaka. Peut-être libota temta kangaka. Libota pesa kanzela na mobali. Mwana yeyo kasi mobali akomema ye na ba Ephésiens peut-être ba Ephésiens ba pambola entre autres peut-être église. Et ceux qui aussi ici wana tive bakende ko se protéger na nzela ya l'état de benga mariage civil. Donc bref na mukuse et lors na loba ya mukuse lelo yango wana ezali que libala il fait la respecter, honorer de tous. Respecter to honorer de tous et linko lo batende baninga musu bakanisa kaka, c'est-à-dire il faut na vandi sabato te. Respecter de tous et linko lo ba il faut na memia ba paramètre oyo ememaka moto mpete azana mwasi na ndako tope azana mobali na ndako. Na souligner quelque chose pour nous qui ne soki ça bande konyoso bakoyeba selon la lumière de la parole de Dieu. Mwasi agogo zana mobali baboti mwana moko mibale misato ça dépend. Bafandi mbola moko mibale misato ça dépend. Bande ko wana soki nanu bakokisa ba paramètres oyo totangi awa te bakoki komi benga ma jamais ba marié. Mwasi agogo benga mobali na ye marité. Mobali akobenga mwasi wana pe femme na été parce que bazali ne lo côté oyo yozo la kisaki bango bakokisi libala ezala même baboti ya mwana mwasi bayebi ezala même baboti ya mwana mobali bayebi mais ceux qui a versé na nous dot te pe ba bénir yango na nous te en Ephésiens 4 bandeko wana il faut bayeba kino lelo biso d'une manière par commentaire selon un extrait de la Bible to benga ngo Cosby et Zimiri. C'est-à-dire bateau balingo kini kofa na kati na ndako na oyo babengi ya libala mais babala ni na noté. Donc voilà et l'autre on me ko souligner na bande konyoso bazali ko landa biso par rapport à la lumière il y a écriture yango wana que le mariage soit honoré de tous. Donc ndeko mobali ndeko mwasi ozolanda loka bomika ko mema na ba paramètres oyo totangi libota et babino mobali akokisa mibeko na ye. Et puis, miboko libote sengi, et puis lingomba et pambola, et par là, ndetoroba ki batoyo, basali libala. Voilà mon mouké, tozali nango pona okende koloba yango wana, tika nzambe o asala likolo penase, apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.